première origine à malédiction, to source à malédiction, et où t'arrives pas à Nzambe. Ndenganini, Nzamba comme dire Moutou, ceux qui tuent par les pays, ceux qui versent les sangs. Le lot batebele, basant sans malédiction, malédiction, on ne tient pas à Nzambe. Pourquoi? Lorsque tu es en train de verser les sangs. Or, la vie d'un homme se trouve dans les sangs. Mauvais sort, ça peut être la maladie. Mauvais sort, ça peut être les échecs. Mauvais sort, ça peut être la pauvreté. Mauvais sort, les amakamba belé. Et vendi na 4-4 na vie à Moutou. Par rapport à makamba mabe oyo Mouta Sala qui a réparé te. Nde salinini et même malédiction 4-4 na vie à Moutou. Tout le monde a dit Miradi, alors comment a baby saki, parents nae, a su maman nae, mogoye a boti, a PC maladie à sida, ya molili, a mondir famille mobima, na papa na ba leki, na ba ndeko ba yaya. Ba parents ne baza en Christ, bande ko baza en Christ, mauvais sort wana, to malédiction wana, et quoi atteindre bango facilement. Délivrance, pardon, il y a un sorcier, il fouille moko andi ma ba délivrer. Sobo memi na makasi ici la te. Et si la te, beaucoup kate sur beaucoup bete ba fimbo, beaucoup tambuse bolumbo, beaucoup melise ba maya mungo ba nini nyoso bo sali wana kindoki ici la te. Il fouille moko azala d'accord. Un homme de Dieu est capable de mourir quelqu'un. Batebele ba kenda plus loin ba finga ba pasteur. Batebele ba beta ba pasteur. Sans raison. Ceux qui malédiction ils en a sang na cause te, ils en impact te, ils en effet te. Mais s'il y a une cause, le kolabano ba fingi, maloba nyoso koloba, ils en impact attaque na vie na yo. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la vie des gens, Batobeli va côté na chasseresse, Batobeli va côté na blocage, Batobeli malade des oscillatés, Batobeli va comme il a des problèmes. Pourquoi? Ils ont des problèmes avec les pasteurs. Lorsqu'on parle sur la malédiction humaine, c'est-à-dire, ils ont une malédiction oyo et où tu n'es pas à moutou. Mariage na yo, ils ont une malédiction. Pourquoi? Parce que les parents baboya libala wana. Le loba mariage belé bazana ba complication. Le loba mariage belé bazana ba problème. Le loba mariage belé makamboye simbate. Bando kota libala. Plusieurs années, blocage na blocage, échec na échec. Les choses ne marchent jamais. Pourquoi? Parce que na départ na libala wana, les parents n'étaient pas d'accord. Les parents bazana un mot dire pour na mabala na biso parce que tout ça banana bango. Mutu lokola yo mutu nyoso ninga zawa azolinga sala effort vina yebonga. Azolinga sala forme makambe belé. Mais ba effort nyoso yo sala kawana. Malgré courage na yo, malgré beauté na yo, malgré ba relation zanango, malgré nyoso sala mais makam nyoso sala wana simbate, ozomona ke no olo mata, tu es en train de régresser. Mais ya ça ne va pas dans ta vie à toi. Lelo évangile biso ba pasteur to baby si ba to belé. Lelo évangile biso ba pasteur to koti ba division na ba famille. Nzamba ko révéler ba para baza bandoki. Mais faut ana sagesse ko vivre na bango. Mais comment ngana okende ko publier kindoki ba para na ngai? Pourquoi? Non que ne publie encore pourquoi? Je dois me protéger parce que Nzamba sana ngai kindoki na bango bango na Nzambe. S'il s'agit de les bénir, je dois le faire. Love is crazy, love is funny. Mama, love is crazy, love is funny. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves Ipan, ton seul de défaut. L'Africaine avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des 143. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Blaise, tous années à Togo sur la Ebélé par rapport à sujet Nabiso, thème Nabiso Lelo, na table Nabiso Lelo, sortie de la malédiction. Togo sur la Awa Togo, comment malédiction est Kangamutu, et puis Nindeko, à côté Kobima, la malédiction. Dans tout le témoignage, il y a pas de Baleo, Badari, Sirène. Ndeko na biso Mirabel na Miradi comment balobi maudissa famille. Alors ce que Paul wana kati ya botutu wana na mauvais sort wana Moussa Nzambe a repé sa biso remettre à tout ça là. L'homme de Dieu bonne santé aussi à l'église Corps de Christ. Merci papa Yves, santé tout ça malamu, l'église paix ça va Nzambe azo sur la biso. Bilan année 2022, le quoi tout côté 2023. Et ça positif dans Moussa Nzambe. Oui, bilan est toujours positif parce que les âmes sont sauvées, les gens sont bénis, nous avons les témoignages. Vraiment, ils sont positifs. Moussa ou Tozo Sala, Batubazo se retrouver. Yango, ils ont encouragé, ils ont continué toujours à prêcher Batou pour Nzamba à Kangola Bango, Pambola Bango. Amen. Merci l'homme de Dieu. Le coup là, tu bandit émission à Bisso, tu nous dis le sambo pour que permette de voir la Bisso, balanda Bisso religieusement. L'homme de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre ces enseignements ce matin entre tes mains. Mets la parole dans ma bouche afin que ton peuple puisse se retrouver, qu'il soit béni. Éternel, nous nous levons pour menacer toute pensée qui n'est pas de toi,
Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Okay. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Si je n'aime pas l'élo, sortir de la malédiction. Alors, pourquoi d'abord sortir de la malédiction et quand on attend oyo? Oui, Papa Yves, oui, bikeno, Nzambe, azan Nzambe oyayi bakabiso malam. Nasi na lubana yomba libele, ngata unayakawa, avana yakawa, Nzambe sera pesi ngai ba enseignement, na kota ngona ba prière, na se préparer vraiment parce que les enfants de Dieu puissent être bénis. Yango Nzambe a tient na moment oyo to lobela message oyo sortir de la malédiction. Moi je crois que non, il y a quelqu'un où Nzambe alingi akangola, alingi pambola, alongola na kat na malédiction. Voilà pourquoi Nzambe a tchebiso na moment oyo to lobela sur thème oyo sortir de la malédiction. Ndekobima ndengeni. Akobima point eza ibele autoropesa ndenge aoyeba au se retrouver pending akobima. Yango to lingi tozwana nous na verset de base na biso, ozo kota biso na message na biso. Tozana mukanda na Genèse chapitre 4, tobandi na verset 9, to quitter na C, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, quand tu fais la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nzambe alobi na Caïn. Alobi na Caïn. Maintenant, tu seras maudit. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nani azoloba maloba wana, Nzambe mutazoloba. Nzamba bimisi na munoko na ye alobi na mutu. Oyo babengi na komba Caïn abi maintenant tu seras maudit. Parce que makila ya ndeko na yo oyo bomi ezo ganga ezo ya epai na ngai. Yango na osali nini na lakeli o mabe tu es maudit. Et voilà pourquoi mes bien-aimés, frère Oyo, to tata Oyo babengi na komba Caïn, il était maudit. Il était maudit par le Seigneur. Pourquoi il était maudit? Bazalaki mibayi, bazalaki Caïn Abel. L'un était cultivateur, l'autre azalaki berger. Alors balinga iba offrir sacrifice na bango parce que Nzamba pambo bango atombo bango baza reconnaissant et pas Nzambe. Et tant que ko sala sacrifice na bango, Nzambe a agréé sacrifice Abel, mais ya Caïn a agréé angote. Pourquoi agréé angote? Parce que motema na ye ezalaki te na sacrifice azako sala wana. Alors et créer haine et créer jalousie. Na haine wana na jalousie wana Nzamba avertir ye, mais aboya ki koto sa avertissement ya Nzambe et jusqu'à tel point il est allé mettre sa main sur son frère. Abomine de konaye. Et tant abomine de konaye, makila e bandi ko ganga imatili kole pa Nzambe. Nzambe lokola tata lingaka biso abandi ko tuna ye. Qu'est-ce qui ne va pas toi et ton frère? Oliami kiti sa za militaire abi non ngana ibi makamona te et Nzambe a eu décision ko sala nini ya ko mudiriye. Alors mes bien-aimés, c'est quoi la malédiction? D'abord, le verbe est sortir, parce que notre thème c'est sortir de la malédiction. Le sortir, c'est-à-dire aller hors de, ou quitter un lieu. Là, tu es en train de sortir. Et la malédiction, c'est quoi? Balobi que non, la malédiction, c'est un mauvais sort qui est attaché à la vie d'une personne suite à ses erreurs qui sont non réparées. Malédiction, Papa Yves, eza sort à ma baie. Oyo e vandi na vie ya mutu. Et vandi na vie ya mutu, pourquoi ils en a ba cause? Ba cause nango ezanini, ezali ba erreur obiso to sala ka ezalaka non réparé. Caïn abomine de konaye. Nzamba tuniye. Abina zoka makila de konabi est-ce que tenga gardien de konanga? C'est-à-dire asali mabe. Mabe asali wana sans repentance. Yango esali ni nzamba mudiriye. Alors, mauvais sort oyo yaka kat na vie ya mutu. Mauvais sort ça peut être la maladie. Mauvais sort ça peut être les échecs. Mauvais sort ça peut être la pauvreté. Mauvais sort les amakamba belé et vandi na 4 na vie ya mutu par rapport ya makamba mabe oyo muta salaki a réparer te nde salinini et memi malédiction 4 na vie ya mutu. Alors malédiction source nango to origine nango malédiction et utaka wapi? Premièrement, première origine à malédiction to source à malédiction et utaka pa ya Nzambe. OK. Lelo batebele bandi matek Nzamba mudira rabatu. Dieu peut maudire quelqu'un. Qui est en train de parler? C'est Dieu. Dieu est en train de maudire un homme. Nous sommes maudire Caïn. Pourquoi? À cause de l'erreur à Salaki.
erreur asala ki ezalaki nini abomaki ndeko na ye asopaki makila et nzambe na bolingo ne ntango abandi ko interpeller ye abandi koloba na ye orgueilleux qu'il était asali nini alobi ke nonga na bi makamu na ye te nzambe abimisi maloba bi maintenant tu es maudit malédiction ne wuti wapi wuti pa ya nzambe. Première source à malédiction c'est Dieu. Dieu est capable de mourir quelqu'un. Alors ndenge nini nzambe akwa mudiri mutu to benyango la malédiction divine, c'est-à-dire c'est une malédiction qui vient de Dieu. Exemple to bengi kal. Alors cause nini oye sala ke non nzambe akwa mudiri mutu. Premièrement la désobéissance à la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28 verset 15. Mutu nyonso alobi ke non, voici la bénédiction et voici la malédiction qui t'atteindra. Mutu nyonso oya obesaka te na maloba na nzambe atambola ka l'encontre de la parole de Dieu, c'est une personne qui est sous la malédiction. Malédiction on est pas nani et outie pas nzambe moko. Nazwa par exemple Saoul. Saoul azalaki roi nzambe mutaponaki. Nzambe tamimaki. Mais nzambe interdira Saoul ba kende ko consulter ba mbikudi te ba nini te. Saoul a ko consulter mbikudi. C'est-à-dire il a désobéi à la parole de Dieu et conséquence nezalaki nini nzambe abomaki Saoul. Malédiction. Deuxièmement ndenge nini nzamba ko mudiri mutu ceux qui tuent par l'épée, ceux qui versent le sang. Papa Yves, le lot batebele bazana sans malédiction, malédiction wane wuti pa nzambe. Pourquoi? Lorsque tu es en train de verser le sang. Or la vie d'un homme se trouve dans le sang. Nzamba pekisa mutaya makilate simba makilate. Pourquoi? Parce que la vie de quelqu'un se trouve dans le sang. Alors mutu nyonso versa kamakila, mutu nyonso bomaka. Bien aimé, c'est quelqu'un qui est sous la malédiction. Malédiction on dit vous pas nani et pas ensemble. Et la Bible nous explique clairement Caïn était maudit. Pourquoi? Parce qu'il a versé le sang de son frère. Makila wane gangi alors nzamba salini abimisi maloba mabe lelo batebele baza maudit. Osoboma na avortement, osoboma je ne sais pas n'empoisonnement, osoboma na ba arme partout. Tu es sous la malédiction. Pourquoi? Parce que nzamba interdisa que basala nini ba verser makilate. Troisièmement, comment nzambe akomudiri via mutu? Le non-respect des choses sacrées. Ce qui est sacré est consacré. Ce qui est consacré appartient à l'Éternel. Alors ce qu'on suit biloko est sacré, ou est consacré éternel, aux autres sangote, aux profanés, tu es sous la malédiction. Malachie chapitre 3, à partir verset 8 à 11, Bible le dit que non, vous me trompez la nation tout entière. Personne ne peut tromper le Seigneur. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Les choses sacrées, tout ça par exemple nadim, tout ça na ba offrande, tout ça na ba veille, tout ça na biloko ezalaka na quatre églises, ba benyango l'ustensile de l'église, mutu nyonso profana kango, aiba kango, c'est quelqu'un qui est sous la malédiction. OK. Lelo papa il fait ça na ba tebele bazana bilakel mabe. Pourquoi? Azwango na quatre églises, aiba biloko église. Ndeko moko abela liboma, aiba ampli na quatre églises. Balala kan église ba tchaba ngo ba frère balala kan église mais na muyibi na ye akeko yiba ampli akeko tekango ndeko wana abela folie liboma abela liboma ba mema ye partout ba sambela ba sala ni simbate tinde ko wana ye moko ayeko avouer que non na yiba eloko ya église azonga na église ba futa mbongo ba parana na ye ba somba ba sambela pona ye folie ici là. Pourquoi? Il a touché les choses de Dieu, les choses de l'église. Ce qui est consacré appartient à l'Éternel. Yango ba tu belé lolo bazana sa malédiction. Pourquoi? Parce que bazo simba biloko eza sacré. Na kat église, osa servante, osa diacre, osa diaconesse, ba peso charge à mbongo, ya ko bomba ka mbongo église. Yo zo ka mbongo église sans permission, au côté na commerce na yo, osi mbongo nzambe, ozoli ozo sanini, tu es sous la malédiction. Yango ba mbongo ndengo wana bato evolwa kanango te. Ba mbongo ndengo wana bato ba progressa nango te. Ozimbongo église okoti na mbongo la yo sans autorisation à leader. Ozimbongo église okesa lango makam. Ozimbongo église ozo bomba. Tu es sous la malédiction. Alors malédiction wana uti wapi e uti pa ya nzambe. Quatrièmement, ceux qui pratiquent la divination. Deutéronome chapitre 11 le verset 28. Nzambe a interdit biso. Tokoko ta magite, tokoko ta oyo eza contraire. Donc fait étranger ba benyango. Alors moi na nzambe nyonso to serviteur de Dieu. Oya memaka fait étranger na kata makamu na nzambe automatiquement il est sous la malédiction. Wana eza première cause oyo ekotsa mutu na malédiction, to benyango la malédiction divine. C'est-à-dire c'est la malédiction qui vient de Dieu. Dieu est capable de maudire quelqu'un. Nzambe ko maudire mutu na vie na ye. Pourquoi? Parce que autocité bamakamu obisoto uti otanga. Alors deuxième cause ya malédiction, la malédiction humaine. Nde wana nde tokobeta seto to omela. Première cause tolobi la malédiction divine qui vient de Dieu. Deuxième cause tolobi yango la malédiction humaine. Lorsqu'on parle sur la malédiction humaine, c'est-à-dire ezali malédiction oyo e uti pa ya mutu. L'homme, oui papa Yves, l'homme est capable de maudire l'homme.
o ngate ngaba maloba na bino wana ngaba makamlangino wana eza ni le sans effet et au salanga le côté et ko sala yo loko oui papa Yves na muto asali mutu mabe tolobi que non la malédiction c'est un mauvais sort qui est attaché à la vie de quelqu'un suite à nos erreurs qui sont non réparées. L'homme est capable de maudire l'homme. Tozi na mukanda ya 2 Rois chapitre 2 à partir verset 23 Bible le dit. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de là, les petits garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Ils lui dirent, monte chauve. Et il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors basolo banani basolo bela mutu azo mudir mutu basolo ba wezanani ezali le prophète Élisée. Le prophète Élisée azo tambola na nzela azo kende na Bethel. Bana mike ba moni lokola zaki na libandi ba ndi ko finga ye tata libandi mata tata libandi kende asala ki bango eloko mokote. Il est en train de marcher mais babandi ko finga ye tata libandi kende tata libandi mata ayoki kanda ayoki mabe pourquoi bana o bazo finga ngaki to yebite soke za ba mikolo baza ko tinda bana wana soke za ba parents on ne sait pas mais ce que la Bible nous dit que non bana mike babandi ko finga ye tellement bazo finga ye azo kende azo finga ye Bible lobi que non abaluki atali bana wana alakeli bango mabe amudiri bango ndenga silisaki ko mudiri bango ba ours ba uti na zamba ba dévorer bana nyoso wana ba li bango. L'homme a parlé. L'homme avait maudit. L'homme a maudit Bano. Pourquoi? Parce que Bano Bafinga qui est sans raison. L'homme est capable de maudire l'homme. L'homme est capable de, premièrement, un homme de Dieu. Papa Yves, Lelo, un homme de Dieu, est capable de coloquer Moutumabe. Oui, un homme de Dieu est capable de maudire quelqu'un. Lelo, Papa Yves, Batebele Bazana sa malédiction. Aujourd'hui, tu n'es pas Bassal Nzambe. Pourquoi? À cause de mon faux témoignage. Mais l'homme de Dieu n'a qu'à tout moment quitté na muto ya maudit ndeko avec cause ou soit sans cause. Alors, ils ont péché, le roi le nom lui monsieur Nzamari ko laqué la muto. Ils UEB. Est-ce que ils allaient li sous muto ils allaient sous muto? Ce qui cause les gens wana ils allaient sous muto. Parce que l'exemple aux États-Unis sont dans 4 na Bible. Bible le dit que non papa za ko maintenant za ko kenene le prophète. Mais bana babani ko fingaye asali nini? Asala ki bango mabete, abeta ki bango te, mais pourquoi babani ko fingaye? Abimisi maleba alakeli bango, pe ba us balobi bango. Alors, Bible le dit na biso na Proverbe chapitre 26 na verset 2 le dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui. Ceux qui malédiction ils ont na cause té, ils ont un impact té, ils ont un effet té. Mais s'il y a une cause, le kolabano bafingi, maloba nyonso koloba, ils ont un impact à tête na vie na yo. Ils ont un péché té. Alors, premièrement, l'homme de Dieu est capable de mourir. Papa Yves, le loba te belé, bazana sans malédiction. Malédiction wane uti wap. Non pe uti pas nzambe, mais uti pas basala nzambe. Pourquoi? Faux témoignage. Oyo kuta baso betali sola pasteur wana, oyebi ete. Alinga yote, a escroquer yote, yopo kotindenga zawana, azabo. Lorsque le Seigneur va frapper, lorsque cet homme-là va déclarer les paroles négatives, malobawana kozwayo. Pourquoi? Parce que malobawana est sans cause, ou accusé. Le lo batebele bakenda plus loin ba finga ba pasteur, batebele ba beta ba pasteur, sans raison. Oui, mais bien aimé, oyebi na domaine makambo oyebi soto sala, tout le monde n'est pas parfait. Il y a aussi les faux, il y a aussi les vrais. Obi ke biso lelo ba pasteur ebele pe to bebisi ba tebele hein to bebisi be ba tebele. Alors mais ce qui cause ezate obandi ko accuser mutu faux témoignage obandi ko loba mabe maloba nyosi ya ko loba mabe wana et aux en impact 4 na vie na yo. Et voilà pourquoi aujourd'hui la vie des gens batebeli ba côté na chasseresse batebeli ba côté na blocage batebeli malade des oscillatés batebeli ba comme na ba problème. Pourquoi? Ils ont des problèmes avec les pasteurs. Mutusuka na kat l'église avandi peut-être a comme nini abandi ko accuser pasteur na ye na faux témoignage musu akiko ko simbe na nzoto mais bien aimé maloba nyosi ya koloba wana ce qui cause ezali mais bien aimé malédiction ko ya 4 na vie na yo. L'homme est capable de maudire l'homme. Deuxièmement, toujours sur la malédiction humaine. Premièrement, l'homme de Dieu. Deuxièmement, par les parents. Les parents sont capables de maudire les enfants. Malo baba parent. Toujours dans Mukanda na Genèse chapitre 9 à partir verset 24 et 25, bazolo bela biso histoire de Noé. Noé azalaki na bana misato. Noé azalaki cultivateur.
Noé ake komela ma vin na ye alangwe. Tango alangwe mwana na ye moko na komba chama salini abandi ko seka Noé. Abandi ko seka Noé. Tango zo seka Noé zo seka Noé et batu ba yoki babi papa wana langi maswanga akomi bolumbu e bana na ye mibale basali nini ba yoki yango ba yoki pasi bazui elamba bazipi papa nango bakoti papa na mwana ndao tangu papa na bango alamuki masangesili ba bete lisolo ndenge mwana na ye oya muna ki bolumbu na ye ndenga publia kyango papa wana alakela mwana wana mabe mwana wana azalaki mudi na ye na va descendant na ye ils étaient sous la malédiction on est uta wapi uta ki papa amudiraki pourquoi parce que c'est kaki papa Yves mutamela ki masangeza nani eza papa mutalangwa ke nani eza papa maintenant na suis malédiction l'enfant moi na suis malédiction pourquoi parce que moi na abomba ki bolumba papa na yeti. Nous en tant que les enfants nous sommes appelés à protéger à garder la nudité de nos parents. Le loba ne belé basa na sa malédiction pourquoi aïe bien que nos parents ne basa bandoki aïe bango bien mais aucun n'est pas ba camarade mais aucun ne kopesa ba témoignage côté mususu onga famille nga kindoki nga ba parents nga bandoki nsamba autorisé makambo wana te. La Bible dit que nos enfants nous devons honorer nos parents. Nous devons obéir nos parents. Kindoki na ye ye nzambe mais yo en tant qu'enfant tu dois te limiter là-bas. Il faut bomba bolungwa papa. Il faut kashango. Tango ba parents ba koyoka témoignage yo sali pona bango malgré basa bandoki. Maloba nyonso négatif ba koloba likolo na yo iko en pas 4 na vie na yo. Yango papa il faut so mona lelo ba nebele basa na sa malédiction. Na 4 na vie na bango, les choses ne marchent pas malgré ba effort non sur ça. Pourquoi ils ont des problèmes avec les parents. Un enfant ne peut pas vivre en conflit avec ses parents. Mais alors ceux qui ne doki alors papa zandoki maman zandoki alors vous en avez un conflit pour passer belé pour périssi biso tout selon la famille surtout obi que moto zandoki papa zandoki maman zandoki osona bango kaka po baza ba papa na ba parents na papa Yves na ebité wana évangile wana sur les évangile la déni. Ephésiens chapitre 6 à partir du 1er verset Bible le binabisoni. Enfants obéissez à vos parents. Parce que verset wana ezana nini ezali na promesse ezana suka. Oui, nzamba ko révéler ba para baza bandoki mais faut zana sagesse ko vivre na bango. Mais tu peux pas aller publier qui ndoki ba parents ne pas ba tango ba para ba ko zonga retour ko ya maloba nyonso ba koloba nzamba o mona ba parents parce que bango baza banzambe no c'est parce que bango ba bota ke yo ko tiko bota bango te jamais. Alors lelo évangile biso ba pasteur to bebisi ba to belé lelo évangile biso ba pasteur to koti ba division na ba famille lelo biso ba pasteur Bible lobi que non petit enfant celui qui est en vous il est plus grand plus puissant que celui qui est dans le monde. Ceux qui osent nanga aleki bandoki na nguya aleki sata jam na nguya mais comment ngana okende ko publier ki ndoki ba para na ngai pourquoi no kende publier ngo pourquoi je dois me protéger parce que nzamba sana ngai ki ndoki na bango na nzambe s'il s'agit de les bénir je dois le faire parce que basa ba para na banga basa ba para na nga les leçons en vie les leçons na commis au ngana commis c'était à cause de mes parents ki ndoki on bandika lelo to ezala ki déjà bandakal ezala ki bandakal mais comment le Seigneur t'a protégé. Mais comment Nzamba continue à libal? Comment Nzamba faire voyager yo? Comment Nzamba pêche Moussala? Comment Nzamba sali que non le sali foyer? Qui ne connaît pas qui wap? Qui ne connaît pas qui mais le lot. Pourquoi comme il publie en gros? Oh parce que prophète Alobaki, oh parce que non bien aimé on les a faux et archi faux. Nous sommes dans la parole de Dieu. Bible le dit que non enfants, nous devons honorer. Et mes bien-aimés, maloba nyonso wana ya négatif, ya malédiction à cause de ma kamyo lobaki et cause un impact ça en effet 4 na vie na yo. Dans exemple, il y a mariage. Exemple simple dans les mariages. Papa Yves, au début de mon juge, chapitre 14, verset 13, on est en train de parler sur l'histoire de Samson. Samson a voyagé à Koutana Mwasi. A s'appelle la Mwasi wana. A beni ba paranaye. A bina moni Mwasi mo kuna. Na mboka ba Philistin. Boke ne bo ba langé mon ba para ba boya. Ba bito lingi libala wana te. Mais Samson, parce qu'il était aveuglé de l'amour, parce que l'amour est aveugle, qu'est-ce que Samson a fait? A keko bala mwana wana na makasi. Oyebi conséquence ni comme là qui est. Moi si wana babolto là yi. Ti Samson akenda ko kufa bakenda ko bomemi su pourquoi? À cause ya entêtement na yi ayokela ba para na été. Et mes bien-aimés, ban belé lolo Tabita Dorcas Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez fondation
Maman Tabita Dorcas. À partir de Maman Mireille, de Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, Ndazo Sunga, Bana Nyoso, Bazana Balabala, Bazana Banzela, infirmier, handicapé, Bouna Nyoso, tout, Kagasana pour soutenir Bossa Makambu Nyoso, Yovana na harmonie. Fondation Tabita Elisu, Liboso Rambino, Kosenga Lisungi, na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo, na 1000 francs, Kosunga Bitike, Batanga, Bazana bonne santé, Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Chubae Ya Jomas Massamba Merci maman. Oyo apesa ke pa bofele Achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu na Pesibilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Ça va? Ouais, ça va? Naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi une adresse il y a agence Paul il y a fait oui allez retour oui donc il y a besoin oui ah tu gars supposé la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ils ont ici à Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Bango la rapide. Oh. 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour.
Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté. O ça ton ganayo mobimba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au comment la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pas ya José Baïla. Cibe service. Mariage na yo eza na sam malédiction pourquoi? Parce que ba parents ba boya libala wana. Lelo ba mariage belé bazana ba complication. Lelo ba mariage belé bazana ba problème. Lelo ba mariage belé makambo simbate. Bando kota libala. Plusieurs années, blocage na blocage, échec na échec. Les choses ne marchent jamais. Pourquoi? Parce que na départ na libala wana, les parents n'étaient pas d'accord. Les parents bazana un mot à dire pour na mabala na biso parce que tout ça banana bango. Surtout les parents chrétiens, ils ont un mot à dire. Ce que Monique non likamba para balobi wana tu n'es pas d'accord, il faut avoir la manière, il faut avoir les méthodologies. Ndengini nyokolo blango kokene kuna te longo kuna daire kutu mnembo za ba païen bino kutu daire bo sambela kate boyebi makamanzambe te non mais bien aimé kanda ya ba parents maloba na bango négatif cela aura les conséquences dans ta vie kat na libala na yo. Mais l'homme de Dieu tout ce qui est dans ma réalité mususu le zoleka et c'est passé dans ma famille belé papa na bana donc disons ba parents na bana le ils ont ba parents ba bandokité mais bana baza ba sorcière bazui malédiction ba teli kolo ya bandeko na bango baza libota moko ba teli kolo ya ba parents tout moni mona na biso miradi alobi comment a bebisaki ba parents na ye azui mama na ye moko ye aboti a pese maladie ya sida ya molili à mondir famille mobima na papa na ba leki na ba ndeko ba yaya parce que malédiction ndengo wana Torolo banini na kati wana est-ce que peut ezala résolu bandeko na fuba sani fuba longola na ndeko wana kindoki to boyi ko longola ngo déjà avant ke ba longola ndeko na milimo sirene za kati na o amodi famille. Merci beaucoup papa Yves pour la question wana makamono lobi eza possible ko salema soki na kati na famille ezala bato baza en Christ parce que c'est le Seigneur qui nous protège, c'est Jésus qui nous protège. Premièrement, ceux qui bateau baza en Christ, ba parane baza en Christ, bande ko baza en Christ, mauvais sort wana, to malédiction wana, et quoi atteindre bango facilement. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, si c'est comme ça, refuse les anini, bo kende pas nzambe na ba prière, nzamba ko salini, nzamba ko délivrer bango. Mais le vrai problème est nini, baza na connaissance ya makambo wana. Kendenge toza awa na kat na famille na biso toza na mutu moko abeba, toza na ndeko moko abeba, et ndeko wana pe misala na ye ezo monana. Alors refuge na bino epa eza epa ya nzambe. Eza te ke no ba bandana no ko délivrer ndeko na bango te. Refuge eza na nu mutu na mutu alukana na ya ye. À travers la délivrance, d'abord c'est la prise d'abord de connaissances. Boye banan, kendenge toza awa mabe ekoti na katikati na famille à travers boye. Mais lorsque vous allez chercher la délivrance à travers les hommes de Dieu qui sont sérieux, parce que bazali, nzamba ko délivrer bino, nzamba ko délivrer bango. Voilà. Et pour vous dire que non, ndeko wana papa Yves, na sorcellerie na ye wana. Sorcellerie, il y a délivrance pardon, il y a un sorcier, il fouille moko andima ba délivrer. Sobo meme na makasi ici la té. Et ici la té. Boko kate suki boko bete ba fimbo boko tambuse bolumbu boko melise ba maya mungo ba nini nyoso bosali wana kindoki ici la té. Il fouille moko azala d'accord abi nazo tika makambu oyo bo sambeli pona ye prière ko simba mais c'est bon memie na makasi jamais kindoki oni ko silate. Mais sikoyo bandeko yo bazana kati ya bilembo ya mauvais sort ya malédiction ba miye bandenge nini ngani na pena boye yo isa malédiction ba signe ezali papa Yves ko yebango mutu lokola papa Yves mutu lokola yo mutu nyoso ndinga zawa azolinga sala effort vi na yebonga azolinga sala forme kambe belé mais ba effort nyoso yo sala kawana malgré courage na yo malgré beauté na yo malgré ba relation za nango malgré nyoso sala mais makam nyoso sala wana simbate ozomona que no olo mata tu es en train de régresser mais ya ça ne va pas dans ta vie à toi
Est-ce que tu vas continuer comme ça? Il faut tellement réfléchir. Non. Ngana yeba na batouana. Ils les ala batebele na yeba na président, na yeba na mututel mais a bénéficier na bangote, na makamu na bangote a bénéficier kate. Vous croyez que non batouana nyo sobaza mutema mbé, tu as un problème dans ta vie à toi? Nzamba pesa biso ba connaissance pour nini? Pour epambola biso. Ba relation ezala ka semence. Yango na vie qu'on néglige ba relation té. La relation est à semence, il faut protéger, il faut garder. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que nous avons quitté la terre. Si le Seigneur veut me bénir, frère. Alors, tu bénéficier de la relation, nous avons fait ça. Oyo kakana masolo, onga na yeba na mutentel, onga na yeba na président, onga na yeba na Madenis, onga na yeba na mutentel, mais on bénéficie de la relation wana. Nous avons fait cette relation wana pourquoi? Parce que ça y a bénédiction. Et muto zana c'est malédiction. La relation nous sommes que vous allez voler, que vous allez étouffer. Ce sont les signes où il ça. Alors, tout ça, malédiction où tu n'es pas parents. Tu lobby à travers les mariages, tu lobby maloba, qu'on garde, et tu lobby, nakati ya parents, tu lobby l'héritage négatif. Malédiction est belé où tu as kananzela ba parents, un héritage négatif, tu as kanakat na famille. Et quand tu as net na famille à David. David a zala qui mutaza qui na problème dans Nzambe. Tant que ça problème dans Nzambe, à qui qu'on soit moi si abattu. Azumi mobali na bomi nzamba lakela David mabe na famille na ye mabe ekota na kati na famille ya David omoni na bana David inceste ekota na kati na famille ya David origine na bango ezakini ezaki tata na bango à cause ya makamambe ya salaki et malédiction ebele lelo bana ebele bazana ngo pourquoi eza héritage na kati na famille papa na bino za mutama be azaki mutama be était un sorcier azaki mutamutema mabe ko sala batu mabe maloba nyosa mabe batu baloba même azaki asakufa malédiction ne ko landa na kati na famille na kati na bana. Alors bana oyo bako bimate dans le Seigneur maloba nyoso wana négatif bako lela batu nyoso wana eko un impact na kat na vie na bango surtout papa na biso ya kalo ba oui, sima ba kisi na makambebele ba totem na bango ba sacrifier ba famille ba sala makambebele ba kotaki famille na kat na malédiction yango so mona lelo na kat na mabala bana basi na kat na famille moya ko zali baleza te ba mususu banda kenda potozo trembale na makambe simba te akende bo asala bozo simba te rentre un peu dans la famille. Regarde dans la famille. Regarde les œuvres de tes parents. Makamini basala. Yanguna ibisakaba nzambe, un véritable enfant de Dieu doit chercher à connaître l'histoire de sa famille. Yebaka histoire de la famille nabino. C'est très important. Papa nabino bozu azalaka nangwezaka ndengeni. Papa nabino masalaka azalaka ndengeni. Peut-être azamutu oyo atika bino na katikat na sa malédiction. Alors tout ça toujours la malédiction humaine. Après les parents tolobi l'homme lui-même. Papa Yves le lot batu le lot bazana sa malédiction on est où tu pas en zambete et où tu pas un homme de Dieu et où tu pas ba parate mais mutuye moko abenda malédiction na vie na ye. Oui le lot batu belé ba benda malédiction na 4 na vie na bango. Premièrement les dettes non payées. Habakkuk chapitre 2 le verset 6. Malheur à celui qui ne solde pas les dettes qu'il prie. Les fardeaux qui ne libère pas les fardeaux de ses dettes. Oza qui na problème mutu nyonso problème est comme la cahier OK pas ndoko un pesa nga mwa mbongo na kozongisela yo banda ndeko wana pesa yo mbongo 2 ans 3 ans okoma méchant okoma ko finir na téléphone okoma ko katele téléphone ba musu ba charger des asala mabende nga devisa yo ndeko wana soka bandi ko loba pona yo maloba wana ko za impact na vie na yo e ko za effet na vie na yo. OK le loba to ebele bazana ba blocage bazana sa malédiction à cause ya ba dette non payée. À cause de aussi bilamba batu aussi mbongo batu aussi eloko batu bosali kop na mutu ole mutu wana yo bima gang abi daira longwa kuna osala ngelo kote abi daira kuna non mais bien aimé yebake kolela mutu wana yebake maloba mutu wana nzamba ko yo kango pe maloba nyoso négatif e ko ya 4 na vina yo yango so mona lelo pia ba batu ebele ba benda malédiction na vina bango moko baza otera malédiction. Deuxièmement les malédictions qui viennent de l'homme e ko ya ndengeni une grosse promesse non accomplie. Par exemple, promesse à fiançailles. Le loba tu belé aux aki na Kinshasa, aux alaki en Afrique, aux mwanangani, obi aux fiancé, je t'aime, je vais te marier, je vais t'épouser. Nzamba sungi aux okazo bimili banda mboka, banda okenda libala di banda mboka 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, bayoka obala, oyatika awa sans information. Peut-être que mon aucun réseaux sociaux. Moi, na batozo de la ye. Combien de mibali yo lekissier? Combien de chances na yo freiner? Combien on fait vieillir? Ça li 20 ans na poto. Yeti koto persévérant. Assez anonite persévérant. Na kuti na bando talabi maman zo lekisatono pour rien. 20 ans.
banda kenda 20 ans nzoko nde kuna sa bala na ya vanda une telle personne maloba mwana moi son les en effet na bina yo yango so mona lelo papa Yves Batebele vi na bango esimba kate abala mais azana bonheur te nyoso so sala makambezo simba te tu es sous la malédiction mon frère ma sœur ndeko mwasi opesa frère abatu bozala ki be étudiante bopesi promesse toko balana me banda bo silsa classe o abandonna frère wana okenda ko zo mutumso okenda o sala mariage sans pourtant o informer sans pourtant boyokana maloba nyoso négatif kolela ya mwana mubali wana mais bien aimé e kozana impact à na vie na yo tu seras sous la malédiction yango ebele lo ba comment na problème ko concevoir na kata libala ebele lo ba comment na problème na kata libala makambe simba kate Oliole libala est à la bonheur, libala est comme en prison, libala est comme en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction. Vous avez une malformation. L'homme de Dieu, juste pour 5 minutes, au plus de conséquences, plus il y a au talibongo la malédiction et puis numéro de téléphone, le sam on a sous capable de le pakala et puis au plus de adresse nayo. Bandeko o ba kolinga pe ba benga to pe ba ya pembeni na yo pour partager le banzambe et les appuis mais l'article micro. Merci beaucoup papa Yves. Bien-aimé, toi qui nous suis là où tu es, nous sommes en train de parler sur sortir sur la malédiction. On a dit que non, la malédiction c'est un mauvais sort qui est attaché dans la vie de quelqu'un suite à nos erreurs que nous commettons et les erreurs ne sont pas réparées. Yangonde makabiso malédiction. Le loba tubatika la kana verset oyo la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Oui, ce qui cause ezali ba effet yaka. Yango tolobi que non, l'homme lui-même a combien de malédiction 4 na vie na ye. Troisièmement tolobi boye, celui qui maltraitait les orphelins et les veuves. Exode chapitre 22 le verset 22. Mutu oya maltraité ka orphelin, mutu a maltraité ka veuve. Peut-être oza tatali koza papa kulutu, papa bana wana kufa. Ndiyo tika responsable. Ozwa ba bien na bango botola, ozwa lupango na bango ozwa, bana wana benga na bango, onyoko la bango, mais bien aimé kolela na bango. Ya mama wana ya bana wana, nsamba koyoka ye pe nzamba kopiniri yo. Malédiction koya. Et lelo bato ebele bazana sa malédiction pourquoi? Parce qu'ils sont en train de maltraiter les orphelins. Ils sont en train de maltraiter la veuve. Mais bien aimé, Bible le dit que notre Dieu, il est le père des orphelins, le mari des veuves. Alors tant que nous sommes maltraités, mais bien aimé, l'homme lui-même est capable. Yako sala nini, yako mima malédiction 4 na vie na yo. Yango bien aimé émission yepo na yo. Toye poto condamner yo te. Toye poto enseigner yo. Et si qu'on se retrouver mais bien aimé, oye ba que non c'est possible, nzambe alongola yo na 4 na malédiction yo po apambola vie na yo. Et conséquence nango ezanini. Ba sing nini okoyeba. Na Genèse chapitre 4 sika to uti kotanga wana, nzamba mudiri kaye alobi que maintenant tu seras vagabond. Tu seras vagabond, tu seras errant. A mudiriye, conséquence na ye a commis vagabond. Abandi ko tambola par-ci par-là. A commis mutozo yenga yenga. Ezali signe oyo nzamba pesaki à cause ya malédiction oyo ezalaki na vie ya kale. Alors premier signe okoyeba to conséquence na mutozo na sa malédiction. La mauvaise histoire qui se répète. La mauvaise histoire qui se répète dans ta vie à toi. Bien aimé, ndingo sawana, ezana makamoko ya mabe, ezongela kayo à chaque fois. Toké par exemple dans le domaine de mariage. Osaka mutaba déception. Lelo osu oyo bokabani. Lobi osu wana bokabani. Lobi comme na bokabani. O mibali bazala akabongo. Nga na pesa su mibali confiance te. Nga mibali na linga asute. Nga makambali bala wana. Le vrai problème est ça mibali te. Le vrai problème est ça yoza na sa malédiction. Yango moyo va na libali ezate. O nga basi nga basi bazaka bongo moi ça zakandoki nga makamba basi makamba libali tali. Le vrai problème ce sont pas les femmes, le vrai problème c'est toi, c'est ta vie à toi. Tu dois faire l'examen de conscience. Tu es sous la malédiction. Yangozo mona histoire na mabe ezo se répéter na vie na yo. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi. Nzamba na posa tombola pambola yo. Deuxième conséquence, deuxième signe. Oyo koyeba ke mutaza na sa malédiction. La mort spirituelle et la mort physique. Mutaza na sa malédiction, bilembo komona nini la mort physique et la mort spirituelle. Quand on est en train de parler sur la mort, exactement que non mutakufi, bache na mort bache. Non, la mort c'est-à-dire na ba faire na yo, makambo ko tambola ete makambo ko marcher te. Na ba démarche na yo, na ba faire na yo, tout ce que tu es en train de faire. Mais bien aimé au monde de l'autre côté, mutako promettre mbongo au pesa yo te. Oko sala kop na mutu ba melio. Oko sala boye simba te. Ngana za na chance te. Ngana koma na malchance. Oza na malchance te, oza na malédiction na vie na yo.
Et ça conséquence à malédiction à Vinayo. Bible lobby que non, voici mon serviteur que je soutiens, il montera, il s'élèvera. Mais bien aimé, à lobby que non, mutakolia na motokinaye. Mais yo motokino ezo pambola yote. Motokino ezalaka échec, pourquoi? Tu es sous la malédiction. Yango funzambe akita, asala quelque chose 4-4 na Vinayo. Troisième signe, la malédiction dans la vie de quelqu'un, l'ensevelissement des talents et des vertus. L'ensevelissement des talents et des vertus. Mais bien aimé, Nzambe soka linga pambola biso, Nzamba pambola biso na ba talent, Nzamba pambola biso na ba capacité, Nzamba pambola biso na ba vertu. Nzambe kitoko Nzamba pesa wana, eza bénédiction pour na po mibali balinga yo kota libala ovanda libala bien. Eza Nzamba pesa yo. Talent na yo eza nini? Bato be lelo azana don ya kosala commerce. Eza talent Nzamba pesa ye. Nzamba ko pambola na commerce. Mutu musu abotama azana bale na makolo. Ako développer ngo. Eza talent Nzamba pesa ye. Ako pambola. Mutu musu aza coiffeur. Ayebo kata suki bien. Eza inné eza talent Nzamba pesa ye. Mais mutu azana sa malédiction. Satan le diable a ko voler ba talent nyonso wana. Omoni mutu boyebi na makamba bale wana ye wana akomine ko sala ka ba voyage akomine na okenda ka ba lufu na sala ba voyage Nzamba bengo na ba voyage te tala na yo eza ya bale alors tala wana eza voilé pourquoi parce que tu es sous la malédiction mutu azana sa malédiction Satan le diable ayaka pona ko voiler ba tala nyonso o ya zana ngo moyen amone zate moyen Nzamba pambole zate ozana kitoko na kat na Bible esa na bato belé Nzamba invata ki na kitoko na bango aloba que non Rebecca était belle ba Moïse était beau beauté nyonso wana Nzamba pesa ki bango ezaki na bit yo beauté na yo Nzamba pesa yo au lieu kota na libala eza la source à bénédiction mais beauté na yo et comme na vie à impudicité et comme na vie à débauche et comme na vie à mibio ça la vie à mobulu nzoka nde Satan le diable aso memona nzela wana pourquoi parce que tu es sous la malédiction ndeko nanga na okondana yo te soke eza yo bien aimé émission ye pona yo et yé pour la yon de Kolangai, pour Nzamba linga salanini, Nzambe alinga pambola yo. Malédiction signe mosusu, ya malédiction zanini. Amour oye batwa la kanango, et comme il le colle à la haine. Et ça n'a film qu'on a Bible bengi na komba Tamar. Mobala linga qui a sepela kinaye, alukiye, tangwa bimina ye, mbalamoko amour wane transformé comme haine, aïniye. Lelo bana basse belé, bozana mobali boza bien, bosola bien. Mais dès qu'on bimina mwana mobali wana haine koti. Soko bengi a katelo téléphone. Ce que prend à Kenda et comme elle a deux fois, trois fois, Mibali après Bolingo et comme à la haine, mais bien aimé, et ça va signer malédiction. Yango émission yé pona yon de Konangai. Yango Nsamba sana posa, abimission na 4-4 na malédiction. Yango benga biso na WhatsApp bien aimé. To sa wana pona yo. To ye poto condamné yo te. To ye to fongolo misu, mayele fongoma. Volonté Nzambe zake no, obima na 4-4 na malédiction, pe Nsamba pambola vie na yo. Malédiction na vie ya mutu maka maladie chronique. Maladie héréditaire, maladie incurable, maladie silakate, et ça va signe que malédiction est salée. Yango fo lukanzambe Nzamba pambola yo. Pour nous kobima na kat na makambo, la première des choses c'est la prise de conscience. Bien aimé so koza la conscience te. Au moment que non makambo zo vivre ça normal, Nzamba ko sala le côté. Tu dois te lever, tu fais le premier pas, Nzamba côté le mapen Nzamba ko sala susu. Alors la repentance est très important. Repends-toi. Bien aimé, repends-toi parce que Nzamba za la posa pambola yo. Nzamba za la posa fongola Bible yo, alongola yo na 4-4 na c'est malédiction. Jésus-Christ est devenu malédiction à cause de toi. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang. Bien aimé, pour yo longo na 4-4 na malédiction. Yango na lingina sambe la pono yesike zali. Na ye pona juger yo te. Na ye pona condamner yo te. Na ye pona fongola yo misu. Oyeba ke non vie zo mené. Oyeba ke non situation za nango. Ba échec permanent, ba déception zo kuta nango. Maladie zo silate, ba problème en sérieux zo landa yo. Cause nango eza malédiction. Peut-être Nzambe, peut-être ba parent, peut-être un homme de Dieu, peut-être yo moko. Oza na base malédiction wana. Yango émission ye pona yo Nzambe linga pambola yo. Na lingyo sambela nanga yesike zali. Bien aimé, suis-moi dans la prière. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Oyoki malobo pambate, olaninga pambate, parce que Nzamba linga banda quelque chose de positif. Lelo kaka, ningo zolanda wana, sambela ngai. Loba nkolo Yesu. Na yoki maloba na yo. Pena ndimi yango. Limbi sangai. Esika malédiction ekota ki na vi na ngai. Na sengi mawana yo. Eya na bomo ina ngai. Pe makila na yo. E petola ngai. Kobanda lelo. Na proclamer liberté na ngai. Eza na butu, eza na moi, nazala libre. Pe malédiction nyoso, oye landa ki vina ngai, e kweya. Na ndimi maloba oyo, pe na tatoli yango. Na kombo na Yesu, na proclamer liberté na ngai, pe bénédiction na ngai. Lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi.
Tu peux t'agenouiller là où tu te trouves. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Parce que l'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu va te toucher. Tu es à la maison, je ne sais pas, tu es en train de conduire. Tu es où? Tu me suis là où tu es. Je suis venu pour te bénir. Le Seigneur m'a envoyé. J'ai beaucoup prié pour ce message. Afin que Nzamba soit quelque chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce. Je brise la malédiction, Père. Éternel notre Dieu. La Bible dit que non, tu es mort sur la croix à cause de nous. Tu es devenu malédiction, Seigneur. Afin que nous puissions être bénis. Par le nom de Jésus-Christ, je maudis la malédiction. Je brise la malédiction dans la vie de mon frère, ma soeur, dans la vie de papa et de maman. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit libéré, qu'il soit rétabli, qu'il soit guéri. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que la main de Dieu descende sur toi. Que le Seigneur commence quelque chose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté. La fin de la malédiction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'accomplissement. Merci pour le miracle. Amen. Betela nkolo maboko esiko zali. Nzamba sungi yo. Nzamba pamboli yo. Numéro na biso ezali. Plus 243 89 76 96 423. Plus 243 89 76 96 423. Bien-aimé, les numéros na biso WhatsApp. Benga biso à tout moment. Benga biso ko hésitete. Toza wana pona yo. Banseignement oye pambola yo. Torocha na programme à prière. Awa eza télé, eza limité. Makambo ese belé toko solanga na yo. Pe toko peso conseil toko pambola yo. Kozala indifférente. Kolobate bazala ka bongo. Bango nyoso ka bongo. Balingi ka bongo ba miyibite. Mekan Nzambe na biso parce que Nzamba za ne loko moko akosalela yo. Na pesi mote pa bana super promo nyonso. Mon père Dadi Valère. Ma pesimote ma maman charmante pour maman Jackie, maman Nzuzi, maman Landou, ma sœur Sylvie, maman Brigitte, bino nyonso na pesi bino mbote bana place ali, ma grande famille en Chiding, Fenati, maman Karine Bolapi, mbote na bino sœur Mikle, Nzambe nanga azala Nzambe na bino, apambo la bino, message ezala bino. Merci beaucoup tout mon ami, à la prochaine. Benga biso na WhatsApp, ko hésitete, Nzambe apambo la bino. Merci beaucoup, merci. Zamba lolo yo azo sale Zamba lolo azo sale naipa na yo nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azo sale Zamba kabasangolue azo sale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana kwa moyo. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, Yesu.
bisenga senga nzamba londa nalembi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalembi vi ya bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga laisse. Alléluia. Tiro. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzamba lokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzamba zwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzamba asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. Lelelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil Vous obligez Obinaka wa pied Pour la pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Ningana